Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Na internet na www.rdc bolanda kango na mokili mobimba oyo eza na Afrique, eza na Europe, eza na Asie, na mokili mobimba jusqu'aux extrémités de la terre, parce que nazwaka bapel tina ba village. Nzambe apambola bino nyonso parce que bino nyonso bozali na bomoi. Ngai pe wa bino mama Israël a jona azali na bomoi. Ngai mama Israël a joie, mama bana mibali. Tangu tobandaka émission na biso nayebisaka na baboti nyonso tobatama bana tobatama bango oyebi bana mususu baza mayele moyen te tobatama bango ba comprendre biso te yango wana na lobaka tobengaka sexe chombo po ba comprendre biso te et puis lokola bana mususu ya poto pe bayebi na bango lingala te yango tozobenga sexe chombo topesa yango chombo po tosolaka na ba code na biso ya ba mikolo. Parce que émission na biso oyo ya tobata mabana ezali na enseignement sur le sexe. Sur le sexe, pourquoi? Parce que ngai sexologue mama Israël a joie nazali mama ya bana mibali na basi na bango. Soki na bambi koyoka bino soni eza malamu te. Po toyoka pe soni ti tozwa eloko te. Na basoni obiso toyoka kosola na bino oyo ba mabale kufa likolo koyoka soni. Na biso mama mukolo lokola nga na yebi makambo nyonso me soni ka pona kosola na bino me lelo yo tala ba mabale ebele ekufi pona sola na bino te mabala kokufa nde wana eza malamu te esengeli mabale ekende liboso po mabala mingi ezokufaka pona sexe parce que mwana mobali aza kobeta bobele un coup to mwana mwasi azali na vagin mabe fongoma poelenga okomona sexe ezokokota akoyoka goûter akoyoka elengi te nzoka nde vagin esengeli ezala ya kokanga maboye po chombo ya kokota po chombo yoka gu boy na chombo pewe ezali ya muke mukuse makasi mwasi ayokaka elengi te ayokaka elengi te chombo ya muke mukuse etikaka mwasi na posa bongo na nyonso soki tolobi te mabale kwa kokufa tozomona pe bachombo mususu ezali bobele na un coup deuxième coup difficile moyen te eza na chombo mususu un coup ya pamba il faut batindika chombo elokola mutuka ya matindika po etelemana na makasi kotelemisaka chombo na makasi bongo mutu akoya kokufa pamba na cerveau singa ya kokatana na yango esengeli mwana mobali moko na moko ayeba sexe eliaka nini parce que sexe na kati ya nzoto ya mutu yango pe eliaka misu na nzoto ya mutu pe eza na bilia nango tolo eza na bilia nango bayamado tozobenga ngo bayamado po bana ba comprendre biso te mezaka ba fesse bayamado pe eza na bilia nango eloko moko na moko ya nzoto ya mutu nzamba asala yango bilia oyo tango yo lia yango na munoko bandeko ekokende mbala moko ti wapi eti na sexe na yo pe sexe ya mutu eliaka pe à travers la nis yango wana napesaka bino bana mibali pulu bukanda po bukanda wana tangu sexe na yo ezali kolia bukanda wana okomona ke sexe na yo eza koma anise ezokoma makasi sexe pe ezokoma makasi po sexe soki ezali polele ngalo kwa monoko to polele boy okomona penza te mupepezo ya kokoto na sexe bweti tango yo komatela mwasi na oboye okomona mupepe yango moko ebimi na liboso yo kokanisa verser mais nzoko verser te obeti pan sèche à cause ba mipepe oyo ezali koya kokota o à travers l'anis nzokambe sexe pe eliaka
eliaka na nzela ya Nice, eliaka pe na nzela ya muno ya munoko. Yango wana lokola sexe na kati ya nzoto ya moto, sexe ezalaka chose numéro 1. Zala no aveugle mokozanga sexe te. Zala ta baba mekozanga chombo te, poko zanga chombo eza kozanga mwasi. Zala na yo forme nyonso lingi, muke mukuse to forme nini nyonso lingi, mekozanga chombo te. Poko zanga chombo ezali kozanga vie, kozanga chombo ezali kozanga bana, kozanga chombo ezali kozanga nyonso, ezali kozanga famille, kozanga libote, kozanga chombo eza mabe. Parce que komona penza tala mwasi litoko munene mulai azana mobali azosukele na loketo pona nini pona chombo parce que mobali azana chombo ne ya munene ya kitoko oye beta ka baku ebele bongo mwasi akende lisusu wa kitoko lobelanga mwasi loko te pona butu na mbeto basi bayoka ka posa soka yoki posa akolia kitoko no te akozela tongo etana noki akende pa mobali ne ya kala akende ko bondele basala atako bakabwana atako abala yango no mona kabasi mususu bakoma kaka na ke matanga na famille biso matanga na famille nzambe bokenda kabino mibale ma papa ko ezande likambo ya nini ya chombo yango wana ba emission modelo esengeto sala yango po eza pe na mibale ebele oyo tango mwasi vageza ya mabe ya kofunga manga excusez-moi papa moko abenga kinga lobite na tanga ba kombo na ngote nalobaka kaka na bakode na biso ya bana mboka me respect nzamba pambolo papa nga na linga conseil alobaki na nga topesa code wana kombo nango ezalaka nini ordinateur ekoki kozala polele ngabo te po soki ezali polele boye ngawa lokola libulu boye te bongo eza malamu te okomona mobali abondo oyebiso nake matanga soko olandeli eza nango matanga te akei koluka esika ordinateur ezali na élastique nango ya makasi oyo ekotaka boye tala ezokota boye ezokende kokota nyonso mbala moko te lokola mosusu na mbala moko ekei kokoma ntina suka ce n'est pas normal na yango vagin ndenge wana ezali vagin moko eza na biabia okebi te koboma chombo ya mobali po vagin eza kobimisa eza mai elekebele te seke bainfection mpe eleka te po bainfection ya vagin ekolia misisa ya sexe okomona te mibali mosusu chombo eza lisusu na misisa te po bainfection eliaka misisa ya chombo maye te masubie te chombo eza lokola nzete esengeli misisa nango ezala pene na mai ezala pene na mai bongo nzete wana okomona ekobota mbuma mvula to mvula te po ezali nzete elonami pene na mai chombo fo eza na misisa esengeli eza na misisa po misisa chombo etelemaka travers le misisa pe eza na misisa mosusu soki ezali déjà bloqué chombo maye etelema ezali te c'est-à-dire nga nalobaka moteur bloqué donc chombo chombo ebele misisa nango esi eliama tunanga nini eliaka misisa ya chombo wana infection forme nyonso ya infection eloko nini lisusu eliaka misisa wana ezali sucre eliaki misisa tension pe eliaki misisa po chombo soko ozobela tension yebake chombo pe kobela tension soko ozobela diabète yebake chombo pe kobela diabète donc maladie nyonso ezotungisa na nzoto parce que le sexe de l'homme est sensible esengeli koevite yango ezala bakosukosu bokosolaka wana ozoyeba te ozozongisa chombo nsima mwana mobali alingaka kosukosu te po tala ndenge chombo eza kokota yo eza kokende kosukosu soki eumeli okomona chombo mpe esali nde ekondi okanisi oza na biabia ezoka nde kosukosu nde moto ayaki kosala yo ndenge wana baforme nyonso ya bafièvre mwana mobali nalinga kobelaka te mwana mobali abelaka te ezala estomac na sepeli yango te baprostate wana na bahernie wana nalingi yango te na nzoto ya mwana mobali parce que ezali koya kokomplike rapport sexuel ya mwana mobali bana mibali ebele mpe okomona ye wana aza na faiblesse sexuelle grave ye wana aza na éjaculation précoce éjaculation prématurée grave komata kaka na koverse eza malamu te okotika moninga na posa moninga soki alali na posa oyoke moninga mawa te esengeli koyeba korepare sexe ezala bien moninga asepelaka na kati ya ndako yo mpe osepelaka yo mpe mwana mwasi bongisa vagin na yo excusez-moi papa mes respect à vous bongisa ordinateur na yo malamu
ordinateur ezala bien ezala polele te ezanga élastique te po ordinateur soki esekomi polele lokola kaleso ya mama tongelanga ekosimba malamu na loketo te bongo chombo ne kosimbama ndenge nini esengeli nini ordinateur ezala na élastique na yango élastique ya makasi oye chombo ntango azali koya aya kosepela mpe mwana mwasi na kosepela na yo olakisa mpenza te yo olingaka mobali na yo parce que mwana mwasi alingaka mobali na ye amibongisaka ye moko ordinateur abongisaka ordinateur sanke batinda ye me na yo mpe papa ndenge olingaka mwasi no mingi oyebi ke mwasi basi mosusu bayebi na bango makambo te akolika abo asene vi ya mobulu te ayebi makambo te papa na ngai yo kotika mwasi no pamba kotika te loba na ye alanda nga naza mama bokilo oyo aboyaka mwasi te mwasi ya mwana te nga nazali mama bokilo babengaka Naomi mama Naomi aboyaka Esther te alakisaka Esther alobi en tout cas nazobongisa yo okutana mobali ya vi na yo ake kokutana Boaz ozomona ndenge Naomi alobaka na Esther alobi te Esther sokola latelamba kitoko tia parfum kitoko po eloko nyonso Boaz akoloba no sala yango ozomona wana ezali na mukanda ya Nzambe ya nani ya Rite otanga na mukanda na Nzambe ya Rite bolimbisanga soki nalobaki Esther seki na bosana ekombo ya Rite c'est-à-dire que Naomi alobi na Rite alobi na Rite boy Rite wana tanga ngo na Rite 3 okomona nalingi mutu nyonso atanga livre ya Rite mobimba po eza na ba vérité mususu oyo biso basali ya Nzambe toteaka ngo te na église po na kati église bana mike baza ebele bana biasa ebele tofungolaka vérité wana te bandeko tozelaka bana bakola ndenge yo koli boyo po koyeba yango wana kende kofungola mukanda wana otanga mukanda mobimbo komona te posa Naomi ezaki riche azala bien po na wazalule makasi azala kitoko libanda tina kati yango wana yo pe mwasi ya mwana na ngai zala kitoko libanda tina kati okomona te okozala tombo blanchite okozala kitoko libanda tina kati bongo ngai mama bana mibali na kosenga pe na bana mibali nyonso te basi ya Kishasa balingaka mobali oyo ayebi kobongisa chombo na ye parce que mobali oyo ayebi kobongisa chombo mutuka te mukolo mutuka ekokufa okomema mwasi wapi esengeli koyeba kokotaka na garage donc tozali awa toza nazali na Molar avenue Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 nga mama Israël a joie mama ya bana mibali esika bana mibali nyonso bayaka korepare bachombo na bango bayaka korepare bachombo na bino wapi na Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro combien 164 nazali wa bino nazali wa seulement po na bino bana mibali na basi na bino pe na bana na bino po natikaka bana te bana pe na sina salela bango mafuta ya bana oyo po na tango akala biso tango tozaka bana miketo pakolaka mafuta ya bien tobongaka osiko bana mikolo lokwa ba mafuta mabele kebele mwana botami na tentire mususu mukete mwana tentire baby boti bana babimba tampona bo mwana tolingi makambo bongo te na tango akala elongi ya mwana mukeza ka koyeba na te o mwana bongo bilongi ya bande komi lokola ba mikoba mibanga akala pona ba mafuta ya mabe bomoni ke na linga bino mingi na bana bino na sina seli mafuta bana na sala pe mafuta ba mikolo na sala bino pe poudre dégraissant vivifiant dégraissant parce que nga wa bino mama na sala ka toujours ba vivifiant le produit qui vivifie et l'autre peut sa vie na eloko moko songolo pakala les produits vivifiants travailler à base des aliments et ça ba produit na bino nyonso ya chombo telemisa lendisa vimbisa kolisa pour bukanda pesa kanda donc nyonso wana na ba énergie konzo na ba carburant na sala yango na ba vivifiant wana nde na sala bino ba kisu wana po bobokola nango ba chombo na bino po chombo elia malamu eza na problème misusu te na bosa na kite kosalela bino pe savo ya kosukola parce que to remarquer que ba acide na ba savo comme ebele ba no poso ba te bandi ko beba boiti yango nga mama Israël a joie na sala ki savon vivifiant yango oyo ko kamata ozu na ko lakisa te po batu mingi ba ko pirater ba peso biloko fo komona kate mutu moko yo bengi no ngai te ale o kamata ozu mutu eloko opo eza yanga keba benganga iskeba na piraterie keba pena escroquerie ba ko escroquer yo baninga babenga kame yo benga kateta numéro na ngeza 089 94 42 825 089 94 42 800 combien 25
09 98 87 85 95. 09 98 87 85 95. Na ba oyo balinga komona nga face na imo ou bien na Skype to lingi ba Viber na WhatsApp na yo kamata 082 83 70 504 082 70 082 83 70 504 pour omona nga face à face nazali mama na yo, parce que surtout na bato bazaka na musika soko sozu biloko na ngai epe ne pa yo kozwa yango soko sozu yango esengeli vraiment ko benga ngai ko mona ngai nazo mona yo pozo mona nga bongo na yango papa to mama yo ko lakisa nga biloko wana nyonso na loboko na wapi na imo to pe yo ko kama to kangi photo ya biloko no WhatsApp Viber otindeli nga ba photo na yo pe okamati obegi ngai na bandi ko expliquer na ba mode d'emploi na biloko nyonso makambo tu ngai yo na ko expliquer yo nazali babino mama Israël la joie na lobi mingi pona lelo vraiment pona lelo na lobi vraiment ebele memba la sima na koloba muke bobele 15 minutes parce que nazali na lisolo munene ya kobetela bino wana eza lisolo ya biabia po batu mingi bayebi te ke biabia eza kokondisa sexe ya mobali kokomisa yango moke mopuse mbala sima na kobetela bino lisolo ya biabia pe na koyebisa bino biabia ebanda ndenge nini biabia euta wapi na koexplike bino po moko na moko ayeba esika biabia euta. Merci mingi vraiment na kolosite Pirus bunga za bapambola yo vraiment nzambe apambola mwasi na yo apambola bana pe libota na yo mobimba Pirus bunga nzambe wana atika te deje na biso zolo vraiment nzambe wana kotika bino te ngai wa bino mama Israël la joie mama bana mibali. Merci. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.